kangi kini mobimba oyo impressionné batou. Donc bientôt il y a une révélation de l'année 2022 meilleur vocal. Donc utako chante mbazate po so tambol na ba orchestre tout oya Kishasa. Voilà. Obimiseli musicien moko azana vocal ya bien kolekanga. Okatanga musala. Lekaka bango, ngade na lekaka bango bango bayebi. Na lekaka bango bayebi. Bayebi ke oyo basira sonio sozo solango wa. Na musala. Na musala na ba fanatique babenga kabiso. Na bango moko wana bayebi intérieurement. Disque bayokaka disque na kuzu. Oza rumba. Ba comparaka rumba na générique. Oza rumba faut que le padre nda yembi. Ma liberté wana faut que ba nuance. Voilà. Puis nous musique bien faut que ba nuance. Ezanga pazuria Saint Thomas koka moite yebisa bagolo basepela bafitol ba eloko yo boke na ma be ko to ba bloquer kuna ba DMB so te mbona te so moto a bloquer ako bloquer vie na ye na makambo na ye kama bagolo ba bongwami biso sto ko bibam mandi ya Moïse bo yebite kende dimanche yo mona kende dimanche ne mona plein tina na makadam c'est comme ça numéro 1 ngo ya yani numéro 1 na musala na voix umuntu soba misiba baneti basaline dio nwana bateni soba ngo na podo mawo ke boyemba bo piquer bo pumbo na ba voix voilà okomuna munake ebele ba okima ba numéro 1 ba okima akuna le pata obima représentant ya pa wemba. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. De savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est votre humble servante Fallon et Congo Yaba Fallon comme toujours derrière l'actualité. Lelo toyoya kosolola masolo ya faire gola torobe tapeli solo ya nzembo oyo abimisi après prison ma libération to meka kosolola ngo bongo na invité na nga ya mukolo lelo o to bengi na kombo ya ilusa ko meka mpe ko expliquer biso comment est-ce que évolution ya dynastie ezobima ezo ko évoluer sur le marché est-ce que bazaki kana force wana ya ko travailler pendant absence ya presse na bango ou pas directement na côté ça invité na ngai ya ilou bonjour ya ilou bonjour Fallon bonjour bonne santé ya ilou non santé pepele par la grâce de Dieu tout ça biso bien voilà ya ilou tout le monde d'abord dynastie tout na maman dynastie faut ça dynastie ndenge nini près azaki na prison près abimi cette dynastie zo continuer ka ko kende to stopper dans le pas to qui vane même qui dynastie mais jusqu'à présent to yoka sous dynastie oyoka dynastie te tozoyoka ngo va wana ya liboso wana dynastie eza le seul album na mi-temps donc d'abord na pesi mbote na patron na nga le patron ni kaboronina motayambo sike ba collabo na ye na mikili ya dango bana guide suprême fils Ngelele voilà Trésor Pembele Berado Prince des Amunda ya Cherigola ya Orligola le big manager JP Mindia mère Oliette Chibambe femme d'affaires donc Dynastie et ça le seul album oyo na minute oyo on a ma plateforme à chapeauter donc meilleur album faut que ba featuring bien faut que yembelia donc Dynastie kangi donc bientôt vous aurez jusqu'à d'or na bino na Dynastie donc pour Dynastie et yembele le padre yembi na ba featuring wana donc le padre ti bakanga ki eza dit que oh so bakangi ende Dynastie no Dynastie c'est bimaki so bakanga ka Dynastie bimaka tende wana nde maka mususu mais Dynastie de bimaki déjà et kochi batu bayembi ba nzembolo ko ba tok
Okapi, marathon, carte rose, zemwe belé de kangi batu de mitema bana ngona mutu bana bango donc dynastie tambola nango bien ndenge zala batu bozela ba clip ya na volume 2 c'est un peu ça. Absence ya faire ego la handicapé binoté par rapport à travail. Non, handicapé biso po ozomona ba voyage ezali to ke so ba voyage te po ye. Voilà. Azaki te. Mais pour na travail concert, bando sala sous concert te ozomona. Donc et check biso moi net moi un pied tout ça qu'on a barrep. À part que barrep n'est tout ça la mais concert exact voyage exact donc ça lui sont moi boy mais c'est pas dit que oh to les mis ma boko rep to bosser rep fort. Je pense ba live aux moi ba live ndé ba to bazo fongo na ba live donc ba mo ndé ba ya yusu ba yemba ba Igor Lubasa ba misena biso belé donc rep des places où tu vas comprendre la puissance ya ba misi affaire ba bi ah papa na bango za te me ba se déchaîner bo donc tu télémisa ki makambo sans papa mais makambo télémi donc c'est un peu ça. Donc bravo botensi makambo sans papa est-ce que voir les akaka o toye kaki to yo kaki na oto yo ki na album ya nani ya dynastie. L'album de Dynastie, vous avez boyembela ki tona sima ya caméra quand des ala makam parce que o ezalo live. Ba mo robete la biso ngolo concert pour depuis album Dynastie bimi non bobeti ata concert mon côté si je me trompe pas awa. Non bobeti concert est-ce que ya ilu yembelo ya yemba parce que y a pas de vocal dans l'album wana non? To yo ka ba vocal. Na cheba vocal. Na cheba vocal. Oh donc ça combien? Na ça na vocal moko na volume 1. Na volume 2 ba ko yo ka susu. Na sali kuna mais to le belana volume 1 voilà oyo na Okapi ba yo ki dans vocal oyo et tangi kini mobimba oyo impressionné batu donc bientôt il y a une révélation de l'année 2022 meilleur vocal donc utako chantemba za te po so tambol na ba orchestre tout oya Kishasa voilà obimiseli musicien moko azana vocal ya bien kolekanga okatanga musali oh tambol na ba orchestre tout ya Kishasa ya ilu et bela ba orchestre mine les alliés on bi ta vocal moko te legi oyo batie vocal na ba album oyo bimi oyo vocal oyo eleki yanga na succès oyo eleki yanga na kokanga batu ba okanga ngo batu ba olinga ngo osala na Kishasa oyo bitela bino nde non to mondo pe place oyo mbite to ebate est-ce que machine mutedeki yo to nini vocal wana non pour un concert no beteli biso te poto ki ya ilu to yebela ko na dance to yemba mais la vocal wana to ka mati likolo pour ano yembite otala ba live na biso te ba live ezanga lokola concert biso to ba biso yo kaka senga na expliquer oti muni live oto zala kawa ezaka lokola concert mais presque ndazate donc ndo mona ka va obi makana live ndevo obi mana concert donc déjà na live vocal ezokanga donc nga place tu no kende même si vocal ezosala makambo même si que relation ekoli lisusu c'est que makambo efongwami donc na vocal nani wa Dynastie wana donc 1000 félicitations 10 000 félicitations donc pas Dani Kaboroni na merci encore na opportunité ozopesa mwana yo boy chaque pour travailler lunga wetu donc na sana musicien moko te na lobi leader te eza na musicien moko te ya Kishasa ya orchestre ya ba leader non ba musicien wala ba leader on a minute au télémiselanga vocal na ye au comparer vocal nanga est-ce que oka maloba onga loba wana bien expliquez biso clair au moins expliquez biso clair to kangoko ya ilimbe bombi cicatrice nzoto nangai motemisipi ba choc na ba chakra yango kaka motemi ko kitema ba televine elongi nangai Mami Tangi, c'est le réseau de ma tamanangai, Cédric et Tokyo, et Ilusa Lali, Coco Boduka na Paris, Noko Blaise Fumu, jamais bon coup, maître de l'Ichamala, Nangai. Ils ont un temps pour me vocal. En tout cas, félicitations. Donc, on sentit que nos machines étaient moutées. Machine, biso. So bana so bana moyembi solo so bana sheta so demba te yake te ojo donc ya bota kankoi o che vocal boye o so ka ni show ni fro o chiko yemba pinda na sika o yembi pinda na sika me
na quartier na bino bayebi vocal na yo te yo moko muto yeba vocal na yo yo mo nde yo kakango elengi yo moko muto ye parce que toyebi pe belé yo ça to insiste ko yemba bo toyebi belé ba leta ba vocal ba nzombo pe kanga et comme la concert boy foi na foi to comprendre que machine muto sala musana bon bato wa machine bazali biso bato wa biso to bato aw bato na biso ala sa biso ka aw na aw to yembela ke utaka na libumu ya mo vocal ngonda beta ko ngolikolo tu veux ngolikolo po ya devoir vocal ya exercice devoir ozo personne tu mise moko boya ko ako kangama ko soli donc yani kolo makasi donc elle exaka force donc na la pembeni ya le padre de la formation voilà ya ilu esa ko ndenge nini po ozaka danser mbamo mambo bine côté pardon makombo ko yembe côté na kati sa ko ndeni plaisir ni nozala na non moni sala nga bien fort po na moni musique to yemba kango po tokola kana musique ozomona olobi bien na ki danser salma ba effort moi mike presque apesinga opportunité bayokingana na vocal ya zembo to embela bandeko na biso ya este bayokanga wana après wana bayokanga skona album sus qu'est-ce que j'avais dit bayokanga na samedi na katia galesia sango batamia momi mwinde ayebise ba masara bozo salamo salato Mounete bayibi ko minyo mo bimba. On les pas vraiment to bandi après ngana ye wana. Donc va comprendre donc to kaboli penda chanson mo gona les pas yembi na lingala ngana besi na chiluba donc suka na fit. Boyo kango sunde sala. Lelo suna dynastie to yesusu. Ngala. Bozana okapi, bozana meilleur vocal de l'année. Oyo kangi batu. Bon na mona musicien te oyo akoya kolongola vocal oyo. Azate bozawa okosana na ba jour pe jour bakosela ko mukolo te mukolo ezali te koya pe mama pa ekoti to koya pe to ba ye ilu elongoli falon moni mukolo vocal oya tokena na ba orchestre oya wa Kishasu mukolo musicien na bango moko ko beta vocal eleki yanga na plaire na succès na maloba tokoyoka ngo totinanga tokelenga na bando tanga bakomba ote na orchestre moko orchestre boye bazalaka te parce que là otinanga na lukana tanga po nayeba ke no koto na ebike ba meilleur bazalaka koto pe na ebike so bakangi pe koko zale ko simba pe ilu na maboko nande asima maboko ndo na sens que ba yepe balongole loko na oyo obetela tolo pe to moni ke za savant kini bakosaka te kini abana kini bacha tala miziki ya kala oto yebela ba limuni ba der na biso ba orchestre bazalaka bandoka ba solo foko na bango zoka bango nyonso ba der nyonso moni ba peli oyo zo bango tango zaki na ba orchestre na ya ba vie na bango bandoka ba vocal na bango ba le padre ba yaki na ba yango ya nini yokomoluka vina nga esika nyonso alukaka libere motema na nga na saka na loka ozona bavocal wana soki mneke oyo ofere okingani donc bavocal na bango ezalaki na baimpact ebando oyokana sikoyo eza bamisie na bango te yango nga sikoyo eloko wana eza shenga donc nga so na bimisi vocal na nga na tie mutu nayokanaka nde place nga alekelaka obanga te tia mutu bakata te ngalekaka bango ngade nalekaka bango bayebi nalekaka bango bayebi ke oyo bassurance nyonso ozolango na musala na bafanatique babengaka biso na bango moko wana bayebi intérieurement disque bayokaka disque na kuzu batravaille alobaka na raison kotoyokanaka nde mutu akosoteke nga nayokaka mutu te sipe toyokaka bango notalika rien ayembi na ye kaka tika yemba studio me makambo eza te bana makambo te chaleur eza te makambo eza te osentir assurance ya ilu assure na ye ya ilu comme eza te tokoya lisusu vraiment ya ilu oexplike biso dynastie ndenge nini olobi dynastie ezokende kitoko eza le seul meilleur album na minute oyo ezosala makambo baclip mosusu les padres azopréparé baclip mosusu c'est salemi parce que les padres aza les padres kala wana te les padres akoma Sony musique donc avant produit bima
faut pesa si kuna ezaki ndenge ezaki kala te ke abimisi makambo na ye ye moko apompe yango baclip mpe ezali biso tozwa baclip soki baokapi wana fo baclip fo tolakisa topesa makambo ozomwa donc makambo eza kitoko nyonso makambo to eya kitoko makasi kala mingi te nzembo ya malibération déjà tozoyoka ngo na bachallenge ezobeta bobimisa ngo ka po moninga akota ye challenge bino mpe bolandi baliro tomoni bloqué na challenge bino mpe boye malibération na challenge même pas ça le padre azaki na boloko voilà azaki na fléri bato eyaki na bafanatique na ye bandi osala bango mabe voir même bana na ye voir même bato oyo balingaka ye même bamoure ya bonne musique so bibi boye atali bato yango kaka boye asali bango te eloko te esala bien te kaka bino nde bokoloba mais asongele bango apesa bango merci ndenge basoutenaki ye nde oyo biso tosali wana ma liberté ya liberté ya faire ebola ozomona asali te ke bafanatiki nde bazosala challenge tellement nzembo eleki kitoko nzembo eza na makambo ya kitoko na kati bino bolandi te biso olandaka te biso olandaka te tomoni bloqué koti challenge to mona peso ma libération na challenge falon tia biso makambo wana te oyo eza rumba bakomparaka rumba na générique te oyo eza rumba foyoka le padre nda yembi ma liberté wana foyoka baniance bino boyoka musique bien te foyoka baniance ezanga bazuri ya Saint-Thomas kokamwa te yebisa bagolo basepela bafitol bamiejembika tampi koto babloke koto bino bodiembi eloko oyo bokenda ngo mabe koto babloke kuna badiembi biso toyebi makambo wana te soki moto akobloke vi na ye na makambo na ye biso toza na dynastie toza na baokapi toza richesse eza na nzoto asedri kongo kutu nsima atema bastimilaka botela yo diction eleki ekomomemanga na 7e siècle ozo comprendre ti toza boye bangoantilope ezalaka mpona marathon ti peut-être aza kobanga to mpe aza kokima menasi ya léopard kelvis koyi naza na ngali kukuma te monoko na ngai ezangi maloba nazangi moya koplede mundi toyemba tel père tel fils ezobango ta babimisaka miliki ya boye na koyemba badouceur ya boye ezwaka ta ezobango ta merci Yailou bobanga te dynastie ezali ma reconnaissance pardon ma liberté voilà ma liberté eye na moto mo bobanga te dindisa dynastie non nasali tomonela eza na banzembo ya mabe ya ba tok tok sanga fongolanga porta couvent enfant produit na tubela na kende kimasa pote déjà na vulivi ya borne pardon na kokite ya mbanga yoka na banzembo donc on eza kaka remerciement oyo eza album donc eloko eza te nyonso ezaka biloko na biso ezaka banzembo na biso ya banzembo na bino meka obwaka ngo mpe na se mpo nzembo mosusu mpe koolongola nzembo mosusu toyebaka lere nani misie moko alongaka quartier la te fali popo laka abimisaka album na yemba moko kofi aleka papa na ye aleka alobi ka nzembo nani asala kuna yango moto eyo akunda album na ye siko yango moto omoni mpe yango eye makasi tobangi yango mpe kunda su dynastie dynastie eza mama moniki dynastie aloko mama aloko yo ndo aboy mama pinda asimbi aza na bana mama na bango dynastie mama na bango voilà donc dynastie eza na tellement eza na bamulticouleur ya bachanson voilà moye nzembo wana elongo efina dynastie eza te donc le padre nde ayebi nde azotactike makambo na ye bon akotika bafanatique na ye talaka abimi akotika bafanatique na ye te fotiela bango mwa chanson wana nde yaza artiste akoremercie bango kaka na voix na ye yango mondi ma liberté ebimi voilà Yailou
toki barime mo ebimi barime akutu te toyo kongo déjà mukwa tombo la betango kami te featuring entre pasteur Moïse Mie na les padres ni kaboloni ah to mituni pa ni katiki magamba ni na koti na nzalo sambo to comment otala ka bino nde boala bon mukwa tombolo bon azana journaliste internet ya mouvement mais nga confirmation na zora pas yemoko les padres na ba Marc House ba Nicolas to ba to asima soki ko la solo to koyeba ngo bino pe bokoyeba ngo ka donc wana na confirmer na yango te donc wana on a évité hein mais en attendant que non cité bête bon c'était bête les alliés ya OK sambela et bon sambela sambela noté ah nga sambela na chrétien makasi chrétien makasi on dit matin na chrétien vraiment te moi ba pasteur lokola ba Moïse Mbie ba pasteur moko boye baza azana jeune azana moi donc azana fresh na spiritualité donc aza pina bien tala ka chaki patron nga na losambo patron na kele ka prière et les ka on prière to bongo ko tika ye boye te faut quand même ko remercier quand même maman ba golo ba bongwami biso sto ko mi bam mandi ya Moïse Mbie bon éviter kende dimension yo mona kende dimension ne mona plein tina na makadam c'est comme ça Jésus bongo otika tante ya ilu po bando pesa biso ba programme ya ndenge mambu ya banini ngo zo bimela ya ba rap na kata ki onde maloba ya ba nini ba clip bientôt là to ba clip na biso bientôt clip déjà ba moi parti mo ya carton c'est ça c'est servi dans internet donc so presque ka ba signaler pour presque à dépendre na à comment dépendre na Sony voilà c'est que PC moi pour dire ba clip boko zona bino ba clip na bino ya ma futa ya kafu ya bien clip e balani na ko yemba artiste donc ya teke artiste bi ko yemba te mais ya clip a kafu te faut nyonso zo balana donc bientôt là bo zo ba clip tout en tout cas vraiment et que ça la bien et que ça la kitoko pelengi merci na Ganditi yo ma copine de cœur Ganditi yo pourquoi pas ya Tété qui dit show maman chérie je te dis gros bisous Yannick et Kakanga pourquoi pas Gauthier Sweli ya Ilou eloko ya kimona nsuko yo kimona nsuko ba lobela oyo ezana ba jar rebelle mona nsuka ya patron na ngaza ya 4x4 voilà c'est là que sur vidéo mo boyawa hier sorti de faire gola 4x4 zo mona Emelia yo président Jibem Piana yo voilà de la forêt yo ozona mto yemba munu mwana nsuka wenge 4x4 yo le padre bison tembeza te soki mwana nsuka msabima na maison mère on mwana nsuka maison mère mais tolo ba mwana nsuka ya wenge 4x4 c'est le padre l'idée on va na Ferrari baza belle te zaka Ferrari azate yo mwana Ferrari maka poni no bino anga ya la clip tala boy savoir ba fantike boy savoir bango pe vérité musicien na ba leader na Kenya musicien o azana Ferrari azaka ka faire rigola musicien o zama pango ebele plus de 8 parcelles na Kinshasa azaka faire rigola bango moko ba yebi ba leader wana bo wana ba yebi ke oyo leader ni to le la riti watati te kuchanga polémique na wana za leader kuchanga polémique ya bango te ona makamo to le bela ka ba bien faire patron nga zo mona biso to ko fanda wa tube to telema wa to tanga wa kombo ya ba leader mususu sala nga bien na tinga no banda carrière na nga sika boy so na koma boye ba mususu ba ko bando ko ima zo mona nga zo le bela na ba bien patron nga se donc nga depuis na Kinshasa wa leader o nga na mona na Ferrari o to mona na film wana za Ferrari za na bovan donc mapango ya patron nga na mona azola ngona ko mususu te kana makambo ya musique niveau balingaka pat numéro 1 donc yepe sur numéro 1 ou numéro 1 ça rayet yo bagate oh tala ya ilu maman nanga tala comment il se fait les frères yoka
Oka musanga. Tala. Tokama ko, tokama toyebi numéro 1 zali. Toyebi numéro 1, toyebi ke na numéro 1 en Afrique. Tala na Congo. Na bon. Tala. Numéro 1 ngo ya yani. Numéro 1 na musala. Na voix. Omuntu sema misiba. Baneti basaline dio nwana. Batenisi bango na podium awo. Ke boyemba. Bo piquer bo pumbo na ba voix. Voilà. Okomuna munake ebele ba okima ba numéro 1 ba okima. Akuna le padre obima représentant ya pa wemba. Muto koyemba lokola le padre na Congo na ba leader nazo mona it. Obina ba leader. Ibona chimana munoko. Chimana munoko te. Yo banga makambu te kwa. Yo banga makambu te kwa ya ilu. Okomesi na ba leader. Na bien te, na libia, mais patron na pesa leader. Qu'est-ce que tu yemba na makon leader à Congo biko na Congo na combien de leader? Tangela nanu. Muto koyemba lokola ferry. Na Kinshasa te tongelanga eza bantembete po bino bolinga ko éclaircir bato ba makambu te na oloba boye ba héritier bazali ba fali pupa bazali tala yoka katana frère yembela kana libumu frère azana multivoix frère akuko kosala donc biloko ase atimbulaka capacité à chanteur misika ngobozo ka ngondeli misika ngoboyo ka ngonde boye musique faut que chanteur leader compétent asa atimbula ka deuxième voix atimbuli a balancer ka voix le patre asa diable makamoko yemba asa tala asa sans concurrent yende numéro 1 ya bayembi nzambe bayembi obiete ala ke nderepe obi ka sanga makamboyo okosama mengana yebi yo pe oyebi ke faire gola ceux qui babimisi ba ke bazo 3 chanteurs ya Congo. Bazo 3 chanteurs États-Unis, ya Amérique, ya France, basa la concours. Bazo liboso. Faire Vous te représenter na pona ba poya na to pas bien bazo 3 chanteurs, na 3 chanteurs là to ça faire to baksa suni balé musu pemenya. Bi balé musona bino bonde bako pona mais bako lengela le padre poya mtu azana ko défendre. Hop, tala. Ngaye, zo iba makambu, zo iba ka faire ta. Za moyembi ya haut niveau. Osoka ba otala ka homme acoustique na abetaka to yo nda yembaka te fali pa otobeta acoustique mo bino mon ça va oko ka fona bimisaka te le padre za moyembi moko nebisio azaka fier tant ba tuna kanga ilunga yo yemba pa nana yemba pa faire gola na santa ba to ba oui ce gars là il est en haut il chante très bien il a des nuances. Les padres, azana ba nuance, tala, azana ba nuance. Et il y a kaneti ya makila et sopangaka. Azana monotonité, les padres ont monotonité. Les padres mona le loyer. Aye na nuance mususu. Donc aza bango tala. Ba miseto ya Congo ba yebi qui est ferré. C'est le route le baza nyama na cha. Nyama. Voilà. Kuchina loba. Boyebi ferré wana te boyebi bosa semblant. Wana za nyama na cha. Donc yango mona kanga sona pembe na ye. Asanta kapinda à l'aise. Asanta kitoko donc na tala nganga kutu mwana ye na à l'aise na défendre chant bien. Pe na chanson na biloko na simba. C'est pas donné à tous les musiciens. To banga pe loko ngopene ka ba ito bloquer kaka ba bloquer bino bozanga mu pe papa mba pe ba bloquer bino. Avant à bloquer mutu yemo fa à se bloquer na yemo. Jamais ko bloquer mutu ngabo. Jamais ko bloquer mutu. Sans que yemo o mi bloquer. Yemo ko mi bloquer nan. De fait na ngamoko. Hein? Fa na ngamoko. Te nga bloquer jaloux. Hein? Na bloquer jaloux. Oh, na jamais na bloquer. Les pas dans un problème, ça jaloux mutu te le pas dans problème na ye kaka. Voilà. Nde mungongo na ye nde ezokomisa batu boye. Yani ke kabwe. Yani ke kabwe la moni yo. Ya kana mu yani ke kabwe aluka. Ya Lucie le saleki. Yani ke kabwe yo mutu continue le Congo. Voilà. Bon, ngabonga wanga ngana ke. Apesi mbote na Enick Josué Kakoudi, le grand frère de tous les jeunes Katangais au Québec. Voilà. La Pessimbo tena. Enick Josué Kakoudi, le grand frère de tous les jeunes Katangais. Il y a au Québec. Papa na impératrice. Obali ya mamu mbaya pembe. La Pessi maman Odette Chibambe, femme d'affaires. La Pessi Léopard Kachama. Quand Kenza le acheteur de diamants. La Pessimbo tena Alain Mutombo.
Gelor Coopérant Mukendi, les jeunes millionnaires Stone Mukendi. Napesi mbote na Kabi wetu, napesi mbote na Viens Ngajipe Mindia, Dodem Benza Tripoli. Napesi mbote là-haut. Vous êtes napesi mbote na Costa Couleur. Napesi mbote na Cédric de Tokyo, #1, Solo Lumbi. Donc, Cédric de Tokyo, #1. Très fort. Makambweza. Mambeza. Akwekoloba. Voilà. Cédric de Tokyo, Mambeza. Solo Noki Solo. Solo Lumbi, donc. Merci Mingi. Merci. Et ça rende beau. Donc, après Simbote na ya Cherry Gola, ya Orly Gola. Après Simbote na Fantique na biso tout. Après Simbote na Fantique na Nganga Lubumbashi. Honorable Michel 600. Honorable Claire Mubambe. Après Simbote na Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Après Simbote na Gauloise. Après Simbote na Raoul Itono, prince de diamants. Raoul Itono, prince de diamants. Donc, Mikolo Tozaboy. Donc, Tokanga Mini Boy. Ngana Raoul Itono, Mikolo Tozaboy. Collé soudé, donc. Merci à ma Fantique tout. Merci na Yope. Merci na bandeko tu balanda biso nga mikolo ba pekesenga makambo ya kolobalo trop ebisanga ga ilunga yemba kanda ya nsala etindi chasera bomanzoko akanisaki ya kolyango ye moko bato baye likelemba bosalaki futa nyongo atrioliaki mukiadi azafongola oye fongolaka motema Azambe poyo kama bondeli nanga bebeo Kumbu ya joko Nazopona mesana nanga na bashok Ya bolingo na yo Adrien Bolingo no Epa nanga ezali Gutamai na katikati ya desert Zonga no kiyo ya koba Dela bolingo na yo Adrien Mukiadi Mutima nanga edelenga neponise yo Ata babandeli mokili ekozala yo Nasenga kana nzambe bombelanga yo Libala yanga na yo ekozala libala ya seko Ogoyemba boy Ogoyemba boy Eloko utosala ya Bon comprendre la musique. Le quand on mata, on va tirer $1,500 pas $1,200 pour battre les bassins to moya luda longo. Ah. Ni la j'ai des filles. Ah, tu des filles 1,500 si quand on met en avocat la faire. Ah, bon comprendre. Elie mon amabe Papa Caprice. Ok, malheureusement, ils équipent pour héritier ou être noble à l'ongolango, vraiment. $1,500 ton raton rabou. T'es oh, ils ont la patronne, les patrons, les gars, il y a un moine et un moitié. Il est vraiment comme un bangal, ma camba et binangote. Il y a un cambo, il y a un gars, oui, singa. Nasala yo leli ya patron nga na note normal. Yango mona sailo yango. Voilà. To senti que moyemba za. Mwana moyemba za tel père tel fils tant lobaka boye. Susu ba finga na bango ngame na mutema na bango abi mais panzaka kitoko ndele. Malgré bo finga ngame na kusu bondima nga donc je vous aime, je vous love. C'est bien Charlie Poutra. To bunda na ko fité to bunda kaka. Na tingu. Nias ne makambo. Bena mutombo etwa. Legela RDC nagajaga paso chimushidi tinje jaga paso chiba kwata weyo nyonso bwa jama kobalte bayibi nyonso irenyume bayibi sabi wetu tufalusa mashi basho yele o Zogonias les padres, big salutation mon patron, tala lelo, Charlie Poutra, Kanga Bangom, commandant Dracula dans Lubumbashi, Kanga tous les criminels, Kanga Bango tout, Dracula force, la ville est calme.
Big chapeau. Ok, merci, Yailou, ça, pour comprendre, Yailou, ça y est, Ming, devant Yailou, chanteur, devant musicien, chanteur, il fallait qu'il y ait un bébé, alors, Bamouké, vraiment, merci, pour comprendre, Yailou, Azaki vraiment pressé, Tozué, Carbon, à pied levé, en pleine. Merci Navi Nyon surtout ba Nyon Sozaki li baku ya kolanda biso Nyon surtout bo partager ba vidéo na biso bo emaka bo commentaka un grand merci à vous pourquoi pas Imak Makengo mon réalisateur Imak Makengo merci à toi madame Kapriski. Pourquoi pas, je dis merci encore à Mariam Congo, pourquoi pas à mon vieux Djibril Mbayo, entre lui et l'argent, il n'y a pas de réunion. Djibril Mbayo, Djibril, merci à ceux qui nous ont azongité. Bisous, bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.